C'est Elvis El Salsero depuis Paris. Merci, faites comme moi. Hello, la grande famille. Ici c'est le Mr Voice, votre artiste vibrateur depuis la RDC Congo. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur GK Télé News de Maman Judith depuis Kinshasa. GK Télé News. GK TV News. GK TV News. GK Télé News. Abonnez-vous. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Mais voilà, bonjour cher Internet, c'est moi la vôtre, Rachel Mandé. Bienvenue à l'émission Nabiso. Rachel Masolo est une émission à Kakoti na JK Télé News. Togolobela nyonso. Rachel Masolo est une émission Togolobela nyonso. On va entrer par-ci par-là pour découvrir makambo belé o izoleka na mboka na biso. Sans plus tarder na pesi na mbote. Tous les abonnés de JK Télé News, merci beaucoup pour bolanda biso, beaucoup de gens sur kolanda biso. Na JK Télé News tozalaka na ba maya sika. Na JK Télé tozalaka na ba maya sika. Na Rachel Masolo lelo toza na sujet na biso ba jeune lelo pona ni ba jeune lelo baza susu na respecter envers ba mikolo. Na Rachel Masolo na plateau na biso lelo nazanga mokote nazana moko pe ya biso pa kindasa Kevin Mohamed tokolobela ebele pe tokuta par-ci par-là sans plus tarder nazo sa caméra mais la biso à côté la biso invité à Mikola lelo. Bonjour Kevin. Bonjour Rachel Mandé, bonjour Nababonignon sur la JK Télévision. Et ça a vraiment plaisir à mini comme on a une chaîne ya munene depuis bandemi koko yambanga et ça prouve à suffisance que non abiso ba journaliste est miqué mais quand même ba yambanga abiso na bisika ya minene vraiment et ça a pour moi plaisir à trop et surtout faut nous merci l'invitation parce que et ça y pena moi musika tam par rapport à moi banzela ngo tam sou na na biso pe to vrai caractère sou to se disponibiliser et puis to bandengi to ko ko sala émission mon konalilo déjà pour la CG na moi na début on PC CG zali comportement ba jeune de et le lengeni ba se comporter envers mes mikolo et puis ba belé déjà ça CG moi ya kitoko parce que on ba ja ba concept ya boye et ça ba biloko ba sala na internet te plus na internet ezaka ko finga nani boya mataka kitaki azoni saki nani obwe mais tant to lobela pe ba CG ya boye au moni ke ko éveiller conscience ya communauté na biso pour parce que le tout le monde a plus ba se focaliser na buzo ba malonga penate mais déjà le na histoire yo na lelo yo et moi je vous dis que non eza numéro ya liboso mais ce que continuer ba numéro ebele nga na promettre yo que non ba ndeko boya pena belé na sima na ba ko yoka parce que déjà tant CG ya boyé le pe aux attentes sous ma père bandeko mususu le lenge ni tam sous bandeko lo bazo bala sous mingité to ba CG ko ya ba lenge ba na bandenge belé ko ya awa déjà na ko lo ba mingi za ba question izé yo et puis bah repréciser yanga ça plus tard tu as déjà na CG na biso en tant que jeune leader OK oko lobela nini pona ba jeune o ya mikola le lokolo ba nini pona ba jeune o bazo respecter ce mikolo te na non bah excusez poser question boy lelo je crois CG à mon to PC na ndenge na parce que aux jeunes au fréquentation ba jeune bien que mikolo pe bazala ndinga mais plus fréquentation no mingi eza ba jeune et loko nini to constat nini loyo sali na comportement ba jeune. Merci en tant que jeune na jeunesse na biso mikola lelo je sais que au fréquentation ba jeune aux appels jeunes au fandaka pe na ba jeune OK et loko nini penza o trouva qu'envers ba jeune baninga na o fréquentation na bango. Bon déjà la question wana na koloba na koloba te nga na fréquentation bato malamu parce que quand tu as bonne vie il faut que fréquenter bato le lenge nyonso observer comment est-ce que mon kilango zo tambola et lelo na koloba na jeunesse ya mboka na biso et ils ont moko tamsu ba la jeunesse eza avenir ya lobby surtout pour na écolo et mais lelo so na mina lo batamsu pour na jeunesse ya mboka na biso na koloba no eza susu avenir ya écolo te mais comme avenir tamsu ya buzo ba mo ko ya pour na écolo. Pourquoi je dis ça parce que webi kala izalaka mama ya muninga zape mama na yo azape mama na c'est ça papa ya muninga zape papa na yo mais aujourd'hui ceux qui te mona plus jeunesse sango webi jeunesse sango lelo pesa plus to na ko kansaka ta musuke non poto mona mama moko tonde ko moko ya mobile ya maki papa ya bato mama ya bato photo zaka na cité mais or to ko mona ngo même na banzitani to tambo na nzela imaginez je crois Rachel yoza moto tambo la rapé tamso matarape ba taxi aux ba transport en commun
romona un receveur bien qu'il ait tenu à mon coussé na venda pe qu'il ait un peu propreté eza propreté c'est aussi un gène mais maman moko boy tam su que non par exemple que non ayo kana il faut payer 1000 francs il a payé 500 francs payer ngo pété volontairement mais payer pour zangi mon romona est-ce que 500 francs wana ozangi saki wana et comme le roi paro balongo est-ce que pour finga donc 500 le kena para ma finga oyo kapena bimisi oyo donc déjà sur ces points on comprend que non les lots bandeko ba respecter les sous penza ba boti ya bandeko siko eloko nini celle qui bandeko banda sous ko respecter sous ba mikolo ti bon plus na koloba ezali plus bien que ezali na domaine moko physique mais plus impact pe makambo ezali du côté spirituel pourquoi parce que omoni toto bandeko kola et pas seulement kokola mais ezana bato bayebaki nzela ya nzambe bamama bayebaki banzambe bapapa bayebaki nzambe babandoko no bana sondi baokola il faut tolakisa bango nzela ya nzambe mais lelo osala constant okomona ke non ekoma babiloko mo ekoma mwa rare na baeglise omona ke bekodime ezali na baeglise misu bekodime ezalaka su te mais or biso to tobandeki kokola ezali tono ozwa ata mosu encadrement na baekodime oyo ezalaki tokende ekodime ya biso ke non soki ofingi boye nzambe akoyina yo soki osali boye nzambe akokangela okanda donc biso tobanga bien bamama bazali bapapa baza baokebisa biso physiquement boye mais totalaka non soki nayibi nzambe na okota lola te mais lelo omonake na mokila lelo omona plus ekomaka oyo église mo baye non nakonani bapaster te moi sur le plan spirituel nakonani bapaster te mais omona lelo ekoma plus que non Rachel yo priaka ta mosusu papa na biso de la foi ta mosusu kuna ekodima ezali mais omonake non ndeko ta mosusu akapembe na paster de la foi tali ke non papa de la foi ekodima ebandaka ta mosusu 7h esili 9h parce que papa de la foi ndaza wana akotisaka bato ebele na église na ye lokola lelo koma baguerre ya baintérêt ta mosusu ke non nga mpe funa zwa mwa mabonza mwa nini ya tchaka ekodimi wana se ngana bandaka prière wana comme ça bandeko bakotaka na bango awa na moment oyo ta mosusu bakoti na bapaster de la foi ta mwa 500 mwa 1000 francs wana ekoti na panier nga mpe na se retrouver mais or en réalité ya makasi eza ke non impact ya makambo tomona lelo impolitesse ya bajeune eza plus na impact nango plus eza du côté spirituel même na baveni tofandi oyo omona ke non bachef de riz oyo baloba maloba mais ntango mama be papa alakisaki bana nzela ya nzambe obona ke non malgré baba buzobe ezali malgré boza na cité moko beto milieu moko boye okuluni ezali banditisme ezali mais omona mwana oyebi nzela nzambe yebi ke non na osala boye te na osimba boye te na koyiba eloko ya bato te et lelo oyo ezosala vraiment mpasi ya komona ke non tozoviva na jeunesse moko boye oyo eza ke non respect eza nanu te et puis les gens pensent que non soki na manke papa wana ata lobi na ngai esanga eloko moko te mais or ezobosana ke non aza papa ya bato puis mama ya bato pe donc sur le plan physique nakoki koloba ke non plus pe ezali par mosusu ezali côté ya gouvernement pourquoi parce que encadrement ya bajeune et l'autrement omona ministère ya jeunesse ekoma wana et tant ministère ya jeunesse ezali wana il faut kobimisaka baide oyo eza ke non ekosunga jeunesse ya mboka yango évoluer dans le bon sens na sens ya mabe te na sens ya malamu donc genre bocréer bamisala boyebi ta mosusu baatelier moko ezalaka non bajeune moko ya ngaba bajeune moko ya njili basanganaka place moko mpona kokabolaka baide comment est-ce que bakoki comment plutôt na comment bakoki kozala baentrepreneur comment bakoki kozwa ta mosusu ke non aza na mwa fond na ye moko ya mokie epuis abaola mbongo ta bastratégie ya bongo ezoyaka eza babiloko esungaka bandeko mais ta tomona ke non gouvernement na biso ta mosusu eza ke non masanga moko boye makasi ekoti balandelaka wana susu te masanga yango eutaka wapi et surtout ta bandeko baa neti baphénomène bombe yebisanga déjà moto ameli bombe aparalyse cerveau na ye cerveau ekomi paralysé donc moto akomotama lokola makanisi na ye ekomi na ralenti yebisanga moto abongo asala makambo ya malonga ndenge et depuis balansa makambo oke okanga bandeko na bombe yebisanga bakanga nani bakanga motu te en plus je crois eza na ministre na biso moko ya si je me trompe pas natalaki azomeka epe kofacilite bajeune na mikolo azopesa bango mosala rapport ya maloba na yo bapaster nde bazosala ke jeunesse na biso ya mikolo lelo ebeba bon nakoki koloba te ke bapaster bazosala ke non jeunesse ebeba non mais d'autre part nakoloba mpe oui pourquoi parce que pourquoi parce que moni je crois otemi sika wana osali bien omoni tonto bon pas vraiment tonto bandeki kokola mais nayebi ke non moto azokamba bana to azokamba lisanga oyo eza ke non plus bit ya ndenge tosangani oyo eza mpona gloire ya nzambe tant remarqué frère Roméo tona ndeko moko x ke bakomi ta mosusu na relation moko amoureuse to bakomi ta mosusu kosala bacomportement moko oyo eza ke ta mosusu na ndenge ya bonzambe eza kohonore nzambe te
dans un moto qu'il faut sanctionner bango ko sanctionner bango na sens nini obengi bango frère ton ndeko X marabozo sala wana sepeli na ngote nana bezo bokata mais lelo omona ke non plus c'est comme ata musu ke non ndeko X na ndeko Y ba comme na mona bolingo pasteur pas au courant au moment où ba mbale ni maramu ya libala ni mutazana ibia libala o abeta ko approcher dadi ke non dadi ndeza boye il faut na bala ndeko kingani bino prédoter ndeko kingani masolo bongo beta mate to question na part ya mibale. Aujourd'hui le pasteur baza assoiffé ya mbongo assoiffé ya mbongo na ndenge nini de lui-même ayebi ke non la sœur azwaka mbongo na nzela ya mabe c'est jeune ayebi ke la sœur azwaka mbongo na nzela ya mabe mais comme la sœur azwaka terre opesa dîme na ye pasteur azwaka mo epakolosi na ye na ndenge na ye comme moi moke wana ekotaka na libenga na ye omona ke non po conseiller sœur ata mosusu ke non vie ozomeni wana to loko ozosala boye eza mabe omona ke non aogarde na ye bana et même lelo omona ke baparent mosusu na kati ya église omona ke non mwana ata mosusu amankaki ye na ndako atali ke non amona amakaki nga na ndako wi to prière église moko napesa ata rapport pa pasteur moko sala constant mwana apesaka dîme koleka mama na kati ya église siko ta bapesela mwana wana rapport papa dadi siko aza sikoyo aza censé te ya kocoince mwana makasi parce que soki akoince mwana mpona mama ya kozanga oyo bapesaka ye. Vous voyez moi pesa éducation ezobeba donc lelo bapasteur plus bango ta baintérêt na bango personnel yango ozomona makambo ngo ezotikala na position ezotikala lelo mais déjà ezosala vraiment pasi mingi komona ke non bapasteur bazojouer sur rôle makasi te mpona éducation surtout bandeko lelo mpona jeunesse comme ezosala pasi makasi et moi je me dis que non avec le temps tant mosusu ke l'église mingi ekokangama parce que ekoma pena ntango obe non ekomi pena ke non papa moko boye mama moko boye abi ke non mwana oyo akendaka église mais comportement ozoka affiché est ce que ça comportement bateyaka bango na église ndeko Kevin olingi koloba c'est que elingi koloba ke baparent mpe baza à la base ya baéducation ya bana na bango. Ouais bon sûrement baparent mpe baza à la base ya kobeba éducation ya bana. Pourquoi? Parce que omoni makambo yango plus ebandaki na crise oyo ezalaki na mboka crise oyo tozovivre lelo na mboka ezosala vraiment pasi. Pourquoi? Parce que lelo omonake non baparent bazozwa su ndenge ezalaki te mais parents étant parents étant oza papa même si ozangi même si ezalaki mais eza su te il faut regarder toujours ligne na wana ya kiboparent mo autorité wana faut regarder yango toujours lelo siko ekomi kosalamake non omona mwana moko ya mwasi ntango so akendaka ni kokeba nzela ya mabe akoma mpe kolala libanda mais loko apesaka mwa 100 francs na ye po balamba na ndako lomoni ke non akomi mpe komake mama komake papa komatela bango na zolo et bah on eloko koloba te parce que yem tatikaka mbongo kolamba donc soki bogangi lebe bokolia te donc boza siko censé bogarde calme yasala makambo osala so mpo osala mosu na balabala problème te. Et côté déjà ya bana mibali wana eza plus na otema côté ya bana basi mais côté ya bana mibali siko la part des choses eza nini omoni lelo eloko moko na koloba ta mosusu keno bandeko bakoloba ta mosusu aza sans tabou omoni tant puberté eyaka même côté ya mwasi même côté ya mobali ekomaka na bato mosusu bazwaka ntango se maîtriser te et kala ezalaka plus ke non omona mwana mwasi azwaka ntango coopérer na mama na ye ke mama tala boye évolution eza boye bana mibali mpe omonaka papa tala boye papa mpe ande kosola na bango bien ke ezalaka mpena régulièrement te momona papa mpe asola na mwana ke non nde esali boye komeka te parce que na monde yango ya lelo ekomi bana lokwa bakomi kodécouvrir makambo bango moko libanda badécouvrir makambo na ndenge na bango libanda asali makambo na ndenge na ye libanda asali mpe so mpo sansanzo na ndeko ni ya mwasi to ya mobali basali makambo na bango baza libanda siko ntango azongi na ndako bazeli wana siko amoni ke non o mama na papa basaka na ndako nga mpe nakomi kosala yango libanda donc pour lui akomi komona ke ye mpe akomi parent na ndenge na ye donc seke nde akomi parent na ndenge na ye bongo lokwa agéraja madame moko libanda seke nde eza wana papa na ndako akolobela esu te po bango bayeba ndenge moko bango tu baka na bamama bango tu baka na banzele na bango omema biloko ngo ndenge epusana donc déjà na côté ya baparent baza na part makasi ya responsabilité ya côté ya keno ya éducation ya bana et déjà lokwa baraté yango mpo baparent mingi loto ko bamajorité ya baparent baraté encadrement nga na koloba nga mona aza témoin nayebi tante moko nakoloba pas vraiment na famille mais ta mosusu bandeko mosusu towaka na bango mpe ta mosusu ndeko moko abengaka tante na ye nga mpe nayebika tante na ye wana aza na mwana apesi exemple amelaka bombe mwana bandi omela bombe opekisi ye te mwana aexcele na makambo yango okomi siko koluka kopekisa ye oma umwana siko ntango yo oluka opekisa ye akomi siko anomela yango so na bangana ntango omela yango siko na nsima ndako na yo tantine akomi koloba nini lokwa mwana akomi komela bombe namoni si loko osala te okomi kaka makambo ya nzambe yo ozotikela nzambe charge oma yo kudu nde eza moto parce que ozo nzambe ase
Yo no nzamba si on faut zongi c'est nzela. Parce que yo mo ba ke tika nzamba charge. Et même Bible zolo ba non pour nzamba yo tshela boko faut mo bana non premier pas. Parce que yo elo wa liboso ça ke za yini. O pesa yi mona temps abeba. Tant mona bebi ndo mo kasko euro orienté mona et aussi me souté. Donc déjà muto za désorienté atika na position wana. Et déjà lelo na marambi ya jeunesse le onde ba ndeko ba bebi lelo surtout na lengi ya kokatela mangala tout comportement ba jeune affaire ba pareil à batu. Plus na minute oyo muto ko ko sa batu nyonso na dire comme ka l'état. Ndeni ni l'état ko zongisa bana na nzela antaki ba parents na bango bazali. Bon omoni l'état azana part makasi pourquoi parce que l'état lelo ndé fois contrôler jeunesse pourquoi parce que mon kilo tozali to moko tozali ba ba relève les jeunesse et par makasi à l'état zanini parce que ba autorité bazali lelo to ba personnalité publique bazali lelo du côté politique génération na bongo ko lekaka. Il n'y a pas seulement bana na bango nde ba ko remplacer ka biso bana ko konza biso mais il y aura peut-être tamsu que non Rachel mo tamsu na njili il faut ko matamsu honorable ya district ya Tchango. C'est ça. Il faut encadrer bande ko na Tchango. Parce que soki Rachel, il y a pas seulement Rachel na comme honorable. Tamsu parmi na entourage na ye aoza tamsu que non mutu mo tamsu on gérer tamsu parti politique na mwana Tchango pe kaka. Donc déjà tant na lisanga les lisanga ya ba leader. Ba leader baza bato ba refléter ba image ya bien pour que bande comme subalanda. Mais tant au monde que non l'état soit qui t'a quoi encadrer bande ko wana et ngé ça là vraiment bien. Ouais bi lelo tobe tata musuma solo que non stop à la corruption. Oui. Mais surtout bien que non corruption on a pour si dans ba milliers mike tozali il faut banana à la base. Mais tant au bango moko bazata musu que non mona que non position tala pena pas les na télé. Afinga muto de magono ta pena que non mais ça plus âgé que yeti. Donc tant bango mo baza no exemple té pour na biso. Yango zo mona pe que non le temps musu que mutafandi be. Ebi na terminer lo moko je crois zande ko tam musu en beta masolo ya tam musu homme politique mo ça kenda et puis homme politique mo ezaki déjà ayi donc obengi le ex-président. Neko moko amanka papa moko. Na plus exemple moko boy. Amanka papa moko boy. Amanke papa wana na tuinde kono manke papa wana poani asinga bilongo na kuna. Yo mona te ex-président na biso na no manke ya chichi. Qu'est-ce que passe à télémi? Comme manqué na ndé na tu amando manqué na ndé na oh et bon papa mukolo bonga nga bi mananda kuna yo pegisi abimate. Déjà manqué respect. Vous comprenez? Donc tout mutu déjà mi c'est lo mo ya bongo. Donc hier moi je suis exemple na comme nini ba leader wana. Donc soki muko wana muke wana makaka mukolo wana. C'est pas la possibilité on manqué papa kana quartier na bango pour ani po bango ni bazaki lo ka exemple été. Et par il y a l'état makasi ça, il faut vérifier ma corruption, il faut vérifier. Et moi lo quoi un jeu public. Biso un jeu public ezalaka police kanyine mutuka boy akino la police be komi que non ah ngako na tama mofinga yona te na nataka couvre volontaire mais couvre volontaire avant comme la couvre volontaire ba bandaki nanu que non maman na yo tata na yo bon désolé pour la bande ko balanda biso ba biso ita musu ba blog mo ya bongo pour ben jour mo ya bongo oh déjà ben jour wana ka ko mona déjà ben jour ça ba tout musu ba za la barre mais comme ba policier lelo ils ne savent pas que non baza ba auxiliaire de justice. Bon bah mon arrêt que non à net aux yeux bah on peut voir ça moi 2 jours 3 jours de transfert on a parqué pour les dossiers s'il y en a mais oh azam muto tam so redresser muto yé pena que non ndeza boye bon na kana chaki bino abo sambi mais ndeza boye opesa mandi ya boye pour au finga gi mutu pour ça un jeu public webi so ki bani lo kan un jeu public na si lelo et comme on va recevoir ba ta costume voilà besoin le midi mais sérieux parce que webi Rachel lelo soko ngoko ko la kumba mutuka faut ça la paix fort ya koyeko la kofinga ya solo wana mais oui mais so okoti ki recevoir na kibosanto esimba te wana ko kopo wana go soko ba ya koka osate donc kopo ni ba tabagene ba bombe kopo ba tabombe po bango de ba mérité na kopo kopo wana so ki na bido to bi bedo oui bedo bedo donc ben tous wana na biso ngalo lo fait que découvrir bon que non si bon on a ba musicien ba oyemba o bedo surtout ba rappeur français bedo za diamba ya wana chambre wana ce que yango de bedo ce que ba recevoir ne bazalo ka pena mutu pena avant bima avant matate ma personne tele ma wana ce que tiens mata bongo na ce que azo o ka mutu nanu a chebino no kaka a chebino nini afin na babino ofani te mais awana ye mo se razete a chena ce que oboy ti a chebo wana siko ke no azo ce que maman mo pese ce que mbongo na ete bio ba ka musu a re ta musu yebi ka telema te ce que forcer a telema ya ba zanini ayebi yote amonyo ka wana mais ça bio kanisa nini donc batu moko boye ba vivre na moi na ebité
baza bon na kolo baté que non na finga bon parce que na sima na bango lelo on a découvert plutôt que non parmi les receveurs ils en a battu pas importante et les cas comme sous lelo ya Martin le grand boxeur auto ma champion a beta nani Tony Yoka au moins que non ndeka uti pe na nzela wana ba receveur mais lelo comme ko refléter ba bonne valeur au moins on peut cette image moko ya bien et on a vite compris que non parmi les receveurs il y a pas seulement ba receveur nyonso ba kana buzo mais ça peut ba receveur oza que non ba pena na talent na nzoto ba pena maramba bien na nzoto oyo senga ka encadrement ya l'état et encadrement ta musu que non nzambe pas tchama loboko mona ke maramba kene liboso donc voilà on doit échanger les lois. Merci beaucoup vraiment de Kevin, c'était vraiment un grand plaisir. Ayo yamba on a plateau na biso ya Rachel Masolo. To comme déjà na suka émission na biso en tant que jeune leader. Nini vraiment ko lobela pour na ba jeune na biso amikola lelo. Au comme on appelle jeune mususu azo manquer mukolo respect. Mais yo zawana nini ko lobela jeune. Bon déjà pour na mot clé et surtout pour un message ezali plus et un message mo na épinglé omoni lelo jeunesse ezali kamba osala na ngote tant aux wana biso osani bato toko hériter to pe to lo bakeno biso ne to kamba mboko lobby et tant aux bato to kamba mboko lobby aussi na photo kola na moi conscience mo boye et puis tous na moi na koloba ndenge ni tous na lolenge moko boye ya ko vivre na mokili parce que il y a pas seulement parents na yonde ko les fois béni ayo même pareil moninga tant aux hommes on se comporter malamu azol ba maloba kitoro likolo na yo et ça la bien vous savez il y a des gens au bazwa mapamboli kana nzela parce que il a dit mutu mo ba simila ka saka c'est tchanga na mutu donc juste par acte mo ya kitoro bongo et ça ba biloko esunga rabatu et sur tous les plans donc côté ba ndengeni ya kotambola biso ba jeune en étant jeune et to ba ndengeni ya kotambola surtout to éviter ba biloko ezala ke non mukolo moko alobi oko muteme suka inga pe fona répondre kaka parce que ezala nango pena nécessaire te puisque on a besoin ko bongisa nzela parce que nzela lelo yo et tozo bongisa ngono lengi na so tozo fana na bato na yebi ndeko moko akana ndeko mo lelo azana en États-Unis so na yebi so ke ndeko wana azwa bourse ou ezake non pour azalaka bien na quartier kimia na quartier ou ba peut-être quartier ezake non ba kuluna dans ma carte pas après quoi kimia papa moi tinda ika chaque jour aboya ape bitinda te papa na pena so bourse ezake non il faut 4 personnes va voyager ya zali kana ba na mibale aya pena sola na ba parents ndeko na bi mwana na opese bourse so voyager ba mwana na ba aventure vraiment ndeko wana na biso kaza na États-Unis donc akenda pona kaka ko fanda bien oyo yango ndeto vivaka boye to ba ndenge ni toujours ba acte ba mouvement ni to ko sala parce que lelo ils ont bandé comme ça observer biso de loin et ndeko muso akotoya biso de prêter ma observer ka ndenge vivaka et bandé comme ça ndeti ngelo mo le na koma omona jeune mota muso na akokite akokine pena na komi na niveau te mais azokata muso ta ya ochekiti liboso lopango na mwana bata mwasi ozake non pas ko guide tel tam soupa abala répéter mais ba onita musu ba fani wa pe bata musu ko yamba ba jemo ya bongo de chez ba biloko tam musu ozo honorer ba parenté ozo honorer pe ba to tam musu ba fana rapemé na binoté et ça la vraiment bien to ba ndenge ya ko vivre na mukili oyo et ko sunga biso makasi surtout tant de vivre pe bien et ben na biso pe vu mulai et lelo tam musu za comme ça to ça que non et comme moi pas si pour mon un jeune a commis à 50 ans ils ont biloko ils ont biloko to comme observer les lois mais que non ils aiment chez moi to mais mon penza mon eto fina ba sujet beto décortiquer ma mebele nga wolo bara merci beaucoup parce que na habité journaliste ça munene boye ayambanga na déjà facile merci moi libanga pona ba ndeko balanda yo pas dédicace moi dédicace vraiment déjà il faut na ba merci déjà na ba étoile ba ndeko nyos ba na Rajika télévision il faut beaucoup continuer toujours ko s'abonner na chaîne oyo surtout toi bo sepel na émission bo tira commentaire surtout et ça a vraiment plaisir être sungarai to meka ko améliorer musala nangai na ba ndeko bazo sala déjà awa comme ba présentateur et ko sunga vraiment moi amélioration za ko finga ko loba mabe to pe ko sala ba site moko ko sunga ta mususu musala oyo te vraiment on n'est pas vraiment d'accord avec ça ceux qui battent mususu ba constant moko to ba remarque mo ya mike ezali beaucoup mais la rabition va priver ba numéro ezali wana je crois ba numéro ezali au bord de l'écran wana o ezali fixé wana ne beaucoup comme la biso pour que tous moi ba message beaucoup comme la biso wana déjà merci à Romeo Mouchanyo azana biso lelo pour l'assistance merci na yo moko Rachel Mande yango wana kombo et mozo ki mama et mozo ya Rachel Mande merci aussi à madame Mama Jika Judith Kalanga et merci également na Naomi Yaba et pourquoi pas dire aussi un grand merci à Bosch Jires Mboni depuis les ISA et moi pena qui na ba dédicace beleza ité faut yo moko dédicacer. Merci beaucoup cher internet
Merci na Jika pour l'opportunité à PCDSO. Merci na équipe mobile technique à Jika Télé. Pourquoi pas GACF, groupe nanga préféré. Na PCD Mbote, je sais que vous avez belé beaucoup landanga. Merci aussi à mon ami Cédric Ilelo, la PCD Mbote.